Fidèle Story na Kinshasa. Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Ba fidèle na ba fidèle nyonso. Fidèle Story yango yo bozota lato. Bozota lato. Film oyo eza kitoko bandeko na ngai ya Kinshasa ya Brazzaville diaspora na memeli bino film oyo eza goût film oyo eza histoire oyo eza concerné pour na ba africain film oyo na dédié yango epai ya bato nyonso tu oyo basambelaka na ba église de noir film oyo na dédié yango epai ya bandimi nyonso tu ya tata onda bandimi nyonso tu ya papa Simon Kimbangu bayebanso tu basambelaka na église de noir na dédié film oyo pa na bino histoire oyo eza kitoko bafidélien histoire oyo eza goût eza choquant eza pleurant vraiment histoire oyo soki oza na motema ya kosupporte te soki oza na motema okokaka batension te okokaka baémotion te pardon kotala film oyo yo moko te benga ndeko botala ensemble Fidèle Story avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Toza peut kozala toujours wana Fidèle Story ma solo. Merci. Nabana Bumbu, merci Nabana Selembao, merci Nabana Monga Fula, merci Nabana Yanjili quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4, 13, quartier 8 et 9. Merci Nabana Massina Petro Congo, Bana Massina na quartier 3. Merci na Kingasani Asuka. Merci Nabana Barumbu, naebi ke ba fidèle à Brazzaville nangama koso. Fidèle à Brazzaville wana na petite chose tika na pesa big salutation na madame Eden babi Eden cosmétique na Brazzaville number 1 na Brazzaville wana Eden cosmétique film oyo bandi gu tobonaka ngambe mobali yeyo aina boato akiti bato bapalangani bakimi bandeko na ngai bo s'abonner massivement pour na kozwa ba film oyo na Fidèle du Mauvais TV chaîne YouTube du moment Fidèle du Mauvais TV chaîne YouTube oyo ba papa nyonso tu na bandako ba maman ba vrai chéri ba vrai jomi bali ya bien bazako s'abonner pour na ko découvrir ba histoire ya bien pour na kolanda ba histoire ya solo biso to memela rabino ba film oyo ezala ba histoire zo porter conseil oyo papa na mama na bana na ndako chéri na jonaye na chéri na ye bazana possibilité ya kotala na bana sans problème film oyo eza vraiment goût ba fidèle tolanda yango na bokebi nyonso film oyo eza 3 parties ko raté ata partie moko te merci à Rovia Fidèle du Makese mère Palais Kolobo zalaka yo merci à Serfi Fidèle la fille à papa la basketteuse ba fidèle film oyo na pesi yango epai ya trésor ekintwa itebe mwana nzambe papa social Fidèle Story yango yo bana yanga makoso bana ya talangai
bana Janivial na la mairie de Mfilou na Brazzaville bana ya Okoyo Owando est-ce que bozota la to ah bozota la te film ezagu ngambe mobali yeyo film na biso banelengi ngambe mobali azoya bato bazokima kimaza nani to découvrir film bandaka awa tomonaka mwana mwasi aza kosala pondu aza kosala ndunda nini kokomela ye ngambe mobali mpe ye wana kuna aza koya bafidelie bobenga mwana mwasi oyo boyebisa ye atelema atala mopanzi film oyo eza na batension tension film oyo eza kitoko film oyo eza vraiment goût bolanda yango na bokebi nyonso engame mobali yeyo aza koya aza neni azoluka nini aye kosala nini film oyo titre na yango ezali pouvoir ya bakoko pouvoir ya bakoko pouvoir ya bakoko eteteka eteteka yeyo aye aye kosala nini eteteka papa nazongi na yei pona ko sauver peuple na ngai na ye pour que na mettre fin na nyonso to esalama est-ce que oza na mwana ye oui papa nalingaka ye bilakeli mabe ekoki mpe kobongwama bilakeli malamu adolesa bolingo na ngai nakozonga tango mwana ngai akobotama zela chéri nakobotela yo mwana mobali bolingo na biso ekokufaka te toza lisanga tokotonga bolingo na biso mpe tokosala makambo ebele fidélité na biso eza na maboko ya banzambe tika banzambe badeside pouvoir ya bakoko film oyo eza kitoko bafidelia nabengi bakoko na biso nyonso tu bana ya tata unda bandimelaka papa Simo Kimbangu bayebanso bandimelaka bacentre film oyo na dedie yango mpo na bino fidèle d'histoire toza mpo na bato nyonso etieteka fidèle d'histoire na Kinshasa fidèle d'histoire na Brazzaville fidèle d'histoire partout film oyo na dédié yango epai ya bangunza na dédié yango epai ya bakaka nyonso tu batabudia Congo na dédié film oyo epai na bino banganza nyonso tu ya Kinshasa na dédié bambuta nyonso tu film oyo eza mpo na bino bachrétien bapasteur baservante de Dieu baserviteur de Dieu film oyo na dédié yango mpo na bino film na biso ebandaka nde awa awa nde esika film ebandi mama
pona nini oza ko permettre maya miso maya motema na ekita non eloko te mwana nga mobali boni yo kuna naza bien maman naza vraiment bien biloko eza déjà prêt kende kolia tomonaka mwana oyo tomonaki ye kuna eteteka yeyo awa nde esika film ebandi aza nani kuna tomonaki ye na bilamba ya nganga tomonaki ye na bilamba ya bamfumu na bilamba ya bakaka awa tomoni film ebandi tolanda film oyo ebombi makambo ebele eteteka oyo aza nani awa babengi ye Gédéon mais kuna babengaki ye eteteka bafidedien na bafidedien de nyonso film oyo eza kitoko film oyo eza gu merci na bayeban surtout bozali kolanda biso na Kinshasa na Brazzaville na monde entier mais bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube na bino tomonaka batata ya pembe pembe nayebisaki bino filme oyo eza gu ndeko na ngai elanda filme oyo na bokebi nyonso tomonaka mwana mobali yeyo oyo tomonaki kuna eteteka koto bazobenga ye Gédéon yeyo liboso ya bampaka ya bilamba ya pembe pembe tolanda filme oyo eza kitoko oza mwana ya bakoko oza elembo ya bakoko teteka teteka lelo ngala bino teteka ngape lelo la koevoke teteka yelo alalaki azolota na ndoto bapaka mibale bazobenga ye na kombo ya eteteka mais kombo na ye normal eza Gédéon abimi na ndoto yeyo filme oyo eza vraiment goût maman mwana nga mobali ça va nini nango ezotrouble yo namoni bango lisusu nini yaka toke mona pasteur yaka toke nomona pasteur yaka tomona pasteur bapasteur na dedie filme oyo epai na bino bolanda filme oyo na bokebi nyonso eza nini nango yebisa ye oyo nango koseka mpe eza kaka ke namoni bato mibale bato bakoko bilamba ya pembe mais nakoseka mpe te na komba azobenga nga komba ngo nazoyeba mpenza te nakangi te bato mibale ya mikolo na ndoto na yo balati bilamba pembe komona mpenza bato boye eza mabe oui eza mabe eza vraiment mabe me nakobondela mpo na yo mpe nakopesa huile d'onction obanda koutilize yango mais il faut bosomba huile d'onction combien papa pasteur eza yango cher te ezaka 2000 naira pasteur oyo naza nango ezaka 1000 naira kaka 1000 naira oui tolanda filme oyo na bokebi nyonso eske nango kozwa yango bapasteur ya Kinshasa bapasteur ya Brazzaville bapasteur ya monde entier
oyo bakoma avant sembelela ndeko il faut asenga mbongo bapasteur bakoma koteka bahuile d'onction bapasteur bakoma koteka prière opesi mbongo ebele ozwi barababababa opesi mbongo moke kaka nzambe apambola yo esuki wana pasteur apo asambela mpo na ndeko azolota ndoto ya mabe asengi basomba huile bapesa mbongo filme oyo eteya yo zwa huile wana kende na yango avolala eloko moko te ekomela yo pakola yango mela yango mpe fukama na bondela mpo na yo pasteur apesaka ye huile oyo asombi pasteur akoma commerçant bapasteur oyo bokoma bacommerçant bozoteka bamai bozoteka bajus bozoteka bahuile d'onction filme oyo na dede yango mpo na bino bapasteur commerçant na bamama pasteur commerçante nini yango ezoderange o Gédéon bandoto na ngai bandoto na ngai ezaka malamu te me ntango nazolamuka nazobosanaka kombo moko bazobenga nga est-ce que c'est le moko mpona yango mama amemaki ngai epai ya pasteur asambelaki mpo na ngai apesanga mpe huile mais est-ce que ezongi lo lisusu bon ezongeli ngai nano te mais pasteur asambelaki vraiment oyebi religieux ya mundele eye mpo na kodétruire religieux na biso bato mwindu non eza mpo ma religion te papa na ngai ayebisaka ngai ke tosala keba na bareligieux ya mindele mindele baye mpo na koefase traduction na biso toza bato moyindo esengeli tosalelaki boyindo chérie pardon tosichange na histoire wana oyebi nga nazo comprendre vraiment te mikolo wana bazoya bazosala bacérémonie bazobenga na komo moko boye soit etc nazo comprendre kombo yango te mpe façon baolobelela eza malamu te boni yo boni papa na yo oui naza bien papa aza bien nazangaki yo vraiment yo mpo nazangaki yo tozangananaki mwana nga mwasi nalingi na traite yo bien nalingi nazwa soin na yo mais condition ezaka moko nalingi olobaka wi mama me nga na jelo na tosolola te nakoloba wi ndenge nini Gédéon aza mwana ngai o nakoloba yango nde akosala nga nakoyebisa ye soki eza bongo solola na ye komitungisa te Gédéon aza mwana nga mobali nga moko nakosola na ye mama azobetela mwana kopi ya bolingo Gédéon mpe kuna aza na chéri na ye me mama azobetela Gédéon kopi ya bolingo kosuka wapi filme oyo eza vraiment intéressant filme oyo eza goût nzambe apambola yo mama mama azolingela mwana ye Gédéon mwasi mama ayebi te ke Gédéon deja se aponaki mwana ya Ezebu yango aza nani ezali tata oyo tomonaki na début lokola tanganga ye wana nde papa ya mwana mwasi bon nabengi bino surtout awa mpo na korapele bino ke lobe eza jour ya salongo donc nalingi ke biso surtout vraiment tozala wana ntongo to travailler makasi donc yango wana vraiment loko nalingi
toya na bambeli na biso tobongisa yango liloba loba olobi nini zila na excuse nga vraiment moi mbalo penda vandi oyo ya saka ne misala makasi te non arrête problème na ngezani na sala yo nini donc to vandi a potolo baka makambo ko pesa bato musukanda ata yo moko vraiment na so biso mangonde ya vérité yo so toke ko sala musala yo fandaka na yo osotala ka basi ya nini ngo zo traiter boy asali nini tala mo mbalo tala penda mo mbala zolo bananga mo mbalo penda bitata na ete ya tika bongo tikolo babongo ko tiko kana na avertir yo ezala mbala suka to fa na réunion ozo maluba polo ba bêtise oki ngai mbala simo ko répéter biloko wana ko mona nga mabe oki ngai esa tokani esa ko bonga arrête de se faire de la pini ata mutu ka biloko lo makasi ndenge yo ko bisa moninga kiazanga tata ezala kabongo alongwa kuna pe yeba longwa lisanga ya banganga lisanga ya bajo lisanga ya bana mibali lisanga ya bayakuza moko ya ndriera zanga te merci na ba vrai jo nyonso tu ya Kinshasa babogar nyonso tu ya République démocratique du Congo film oyo na dédié yango mpona bino ba vrai jo merci na kabakamba nyonso tu ya ville province ya Kinshasa ba général ba 001 fidèle story yango yo bozotala te boye mala mwana ngai nini yango bolobi na réunion mama nabengami mwana ya mutu ya yebani te nana tata te mwana zanga tata na nani pe ndenge nini naza nani mama papa nanga za nani po nani naza ndeko mbali te na ndeko mwasi te naza na famille te en tout cas nazomona ni eloko moko awa tozaka biso mibale na kati ya ndako oyo mwana tunaka mama papa na yo akufaka tango yo botami azalaki mwana moko ya papa na mama na ye lokola yo papa na yo azalaki na yaya te azalaki na leki te fidèle story na Kinshasa fidèle story na Brazzaville fidèle story partout zala kimia ozali nangai mama na yo nakobatela yo pe nazalaka na yo mama soki papa na nga aza moto aza inkoni pona nini papa na ye aza te mama na ye aza te famille na ye baza te famille papa na yo na mama na yo bazalaka na mboka oyo te sikoyo yebisanga bazalaka na mboka nini yebisanga ye na koyebisaka yo mais lelo te bandeko nanga filme oyo eza mawa landa filme oyo na bokebi nyonso baepisode nyonso toko comprendre grandeur oyo passe eza na filme oyo mama yo lie non na lie nanu te biloko tozaki nango ezaka oyo toliaki lobi tozaka biloko te nazondimisamaki nzambe osala miracle mwana nga mobali fidèle story nangina bisolo moko mama loba loko zaka mwana nga moko mobali nalingi ozwa mwasi
film ekomi kitoko. Film oyo ekomi goût. Réponse nous ezalaki nini? Nayebisaki asono na mwana mobali. Mwana mobali a décidé. Aya mwana naza kitoko aza bogar. Mwana naza mabo aza penda mobali atonda nzoto aza bien aza mosa ko résister liboso na yete. Aya soka pona kinga. Bionga zala kimia mwasa apsopanaka boyete. Aya tika na yo koloba bongo ozolinga na yo metiko kosa biso soki aponaki nga ninga na pona te ninga na kanisa te nako kanisela nini yo kuta zoloba naka po aloba soki ayoki mongonga mombali wana ako resiste na yoki bino mpe na kosala yango sala yango mwa mobali wana omerite mwasi mbinga lokola yo aza mobali mbinga eza vraiment ya solo yaya tala lingao amoureux marié marié nouveau marié fidèle story na Kinshasa fidèle story na Brazzaville fidèle story partout ba fidèliens na ba fidèliennes fidèle story yango yo bozotala to bozotala te boye malamu mama bovanda na yambi bino maman memaka mwasi mwanga mbali boni oui bien maman naza juste kolongola ba graine awa donc yango nde oyebisaki nga oui problème eza te na lambaki déjà biloko eza na kati namemela bino bonjour Gédéon boye malamu mama na memela bino biloko bolia non sikoyo te ye mwana ya ebure mama na ya tayer mwana moso na yebisaki yo est-ce que Gédéon akondima to akondima te mama est-ce que nayebisaki okende aza na posa ya mwasi est-ce que nayebisaki oteke nzambe akopesanga mwasi ntango ta ekokoka mama akoselanga shwa te o te soki naza na posa ya mwasi mais eza ye te mwa mwasi oyo te vraiment nasepe na nga na ye te mwa mwasi amitalaka est-ce que okoka maloba mama na yo te mama naza mwana mobali na respectaka yo nasepe na nga na mwana mwasi oyo te pardon en tout cas nakolekisa talanga awa te Gédéon mama aboyi ngai komitungisa te ntango akozonga nakosola na ye ndenge moko ya malamu mwana nga obala yo tikanga na memelo moko omela merci mama bongisi elongi na yo mama memelaka Gédéon mwasi nga penda mwa mwasi mbala oyo penda aboyi nga nga mwasi kitoko babote atonda nzoto ata ya bien ya lokolo moko ya moto moko bana basi ya moto moko faso baboyaka bango omona ya quartier ataka babote me ndenge azotulela wa fidèle story na Kinshasa fidèle story na Brazzaville bonjour maman mwasi ya Gédéon yo nani komi na nga dolisa mwana ya ozwi ke manganga makasi ya mboko oyo oyo koluka nini awa na ye koluka Gédéon lumière na ténèbre bavandaka esika moko te nayebi oyo ozali bima na lupango na nga mama nini nango bima kende mwana ya nganga biso toza ya Jésus ndako na nga na komona yo ate bima okende kende mbala suka koyaka te na kombo ya Jésus na bengani yo bima kende au nom de Jésus
allez bima sortez na bengani yo mwana ya nganga kende bima na ndako nanga allez na kombo na Yesu bima au nom de Jésus bima kozonga wate na tindi moto molimo banganga na ndako nanga te Jésus mama bengalaka mwana ya tanganga abosani eke wana za choix ya mwana na ye ya mobali do adolescent yoka mama na nga traité o mabe mais eza ngai te nga alingaka yo ndenge nini ayaki epa na nga apropozaki nga mwana mwasi wana mama banga azala tailleur yango nde esali ke abenga na ngai non ayebi nano te ke oza mwasi na nga ayebi te mais azoluka sikoyo ke fo nabota naza na mwana mpo naza mwana ye moko soki mpo na bongo nakobotola mpe mwana eza mpena malamu soki okomi na zemi kozala bien namoni vraiment mpo na yango nakosala Gédéon fils unique abotama ye moko mama aza na besoin Gédéon abota mwana abota bana ebele Gédéon mpe asali choix na ye ya mwana ya tanganga mama asaleli mpe Gédéon choix tolanda filme oyo na bokebi nyonso ekosuka wapi filme oyo na dédie yango epai ya bamoureux na bamoureuse nyonso naye natuna eloko moko loba nazoyoka yo est-ce que oyebi mutu moko azoloba na ngai ke naza mwana ya nkoni mwana makangu nazo comprendre te Aris azoyebisa ngai jour wana na réunion ke naza mwana makangu natuni mama yebisanga ke papa nanga kufa ata onabotamaka oui yango mwana alingaka traduction na nga soki ondimaki oya komona papa na nga alingaka yebisa yo nyonso tu à propos ya papa na yo non est-ce que obosani ke mama na nga aza chrétienne mama na nga alingaka banganga te kutu neno sono bongo akolinga te mais eza tradition ok pardon kobande su maloba wana te ya tradition ok c'est bon nayoki o nakoloba tradition te o en tout cas que manqué nga makasi yo po mankaki ngai tokende toluka melo moko tolia fidèle d'histoire na Kinshasa fidèle d'histoire na Brazzaville fidèle d'histoire partout bafidélien na bafidélien nyonso fidèle d'histoire yango yo bozotala te jour ya salongo yango ekokaka bafidélien nini ekosalema awa tolanda filme oyo na bokebi nyonso tomonaka Gédéon yeyo baninga bazosala Gédéon ye wana akati mosala akomi kokende azokende wapi azokende kosala nini filme eza tension filme oyo eza tension ndeko na ngai mosi ndeko na ngai mobali Gédéon baninga bazosala yeyo ake komela mai est-ce que ekoyindela Gédéon kuna te na musala nini ekokomela Gédéon na réunion kutu bafingaki mwana ya makangu mais siko Gédéon yeyo atiki musala aye komela mai tolanda filme oyo na bokebi nyonso pona kolanda intégralité ya filme oyo abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Fidèle du Mauvais TV
Gédéon wana pe uti komela mai aza kozonga nini koleka awa tolanda filme oyo yo oti wapi nakende komela mai attends oyo banini yo bosakelo eza jour sacré bato bakenda na mai te bamelaka mai te oyebi ke soko omeli mai wana okokufa dans 3 jours nzambe omona mobali omibomi yo moko yo pendo bosali kelelo bato bakendaka liziba te bamelaka mai te Gédéon amibomi o biso te o bafidédien eyindi Gédéon akei jour sacré oyo bato bakotaka na liziba te bato bamelaka te bato basukolaka mai ya liziba te Gédéon akei komela mai ya liziba na tradition ya mboka oyo jour sacré soki omeli mai okiti na liziba yeba dans 3 jours okokufa mpe okokufa na kati ya pongi papa kozalaki na kati ya liziba na kati ya mosala Gédéon atiki biso ake komela mai wana o tradition epekisa na jour ya lelo nzambe asali boye mpo na nini akokufa nzambe o papa na ye kaka kopesa rapport ntanganga mokonzi ya bapapa mokonzi ya bajeune aka kopesa tanganga rapport papa eske akokufa oui akokufa na se ya pongi dans 3 jours akokufa banzambe balimbisaka te lwa wana ebanda kala mpe moto moko te aresista na lwa wana akokufa pende ya solo mwana bandeli question bamibale émotion ya mobali oui banzambe baloba mutu moko te akokende na mai journée ya lelo journée sacrée ezalaka journée ya milimo bayaka mpona kopambola mai mboka kobatela yango oui papa Gédéon fils unique ya mama na ye aza na tata te aza na yaya te aza na ndeko te Gédéon ake lisusu komela mai na journée oyo eza sacré ya bakoko Gédéon dans 3 jours akokufa bafidédien na bafidédienne bolanda filme oyo est-ce que Gédéon akokufa to akokufa te fidèle histoire yango yo bozotala to bozotala te merci na serfi fidèle la basketteuse merci à mon PDG balabala Kelly Bonheur PDG Kinwani Business agence immobilier à solo awa na ba République démocratique du Congo tanga na yeyo azo consulter banzambe mabe déjà ekoti na mboka Gédéon mwana moko ya mama na ye kaka ye moko wana mama kuta senga bala pa botele mwana ake kobebisa bikila line kokomela Gédéon film eza kitoko film oyo eza goût bafidédien bosabone massivement na Fidèle Mauvais TV na Fidèle Mauvais TV bosabone na Fidèle Mauvais TV chaîne YouTube na bino du moment oyo ezopesa bino ba conseil bosabone bo aimer bo partager ba film oyo esunga bandeko ebele Gédéon yo alelisi lisusu maman Gédéon azolela dans 3 jours mwana azokufa est-ce que Gédéon akokufa
to pêche d'ailleurs à kokufa te ba fide de bokomela ngai na numéro wana 090 74 50 400 bosambela ba mama intercesseurs na ba intercesseurs ya ba église nyonso bana ya CFC bana ya armée de l'Éternel, armée de victoire, la louange bosambela bana ACK bana ya voici l'homme bana ya tabernacle ministry bosambela j'ai d'ailleurs mwana moko ya mama na yeyeyo ake abuki bikila ya mboka milimo elimbisaka te pouvoir ya bakoko nguya ya bakoko titre ya film oyo eza pouvoir ya bakoko tradition tradition tolanda filme oyo batata ngo bango lisusu Gédéon mpe yeyo lisusu batata oyo baza banani Gédéon alotaka bango kaka est-ce que oyo eza kaka ndoto to mpe ekomi réalité tolanda filme oyo ebombi makambo ebele na kati na yango bapapa bamama bozape te tozala toujours wana avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment, Papa Nasserfi, la basketteuse, tolanda film oyo na bokebi nyonso nini koleka awa awa papa bazopesa vocation baza ko évoquer yo po lingi na évoquer eteka naza ko évoquer eteka o azobaka mingi eteka o azobaka trop mais boza banani eteka mwana ya muma mwana ya Nzambe koko ya mbobo ezalaki kaka ndoto Gédéon nalamusaki yo ozomusu na pongi Gédéon ini nango boye opongi na ndenge nini boye Gédéon mama okolamuka te nini nango boye tomona pasteur Gédéon aloti lisusu ndoto ya bata pembe bata nzambala pembe tolanda filme oyo na bokebi nyonso yaka tokende to na retard na bazana passé longi est-ce que ozo comprendre mambo loba mama namoni bango lisusu mais donc nalobi na yo tokende ozo sukola olamba osala boye dandaka tokende ya tokende Gédéon vraiment oza ko fatiguer ngai ko sukula mino tela sala pekiso makambo yaka toki ya to mona pasteur yaka tokende to mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements.
Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Sur des mots production, vous allez que ça là, reportage, il y a événement local là, mariage. Vous avez un mariage nayo, et lingi ba shooter yo, photo shooting il y a bien, benga fidèle dit mauvaise production. Et nous tout ça la couverture il y a mariage nayo, libala nayo, continuer religieux, civil, contactez-nous. Toko sala yo, musala il y a bien. Vous allez éprouver na ebende na bino, matanga na bino, et nous tout ça la couverture na yango. Contacter fidèle du mauvais production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino exposé ti na cimetière pour na couper ça dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolo de la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso toko lobela yango pe toko sala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité sur des mauvaises productions nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèlement Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle le DG, le PDG, le grand homme d'État, Béa Bopé Sabiso Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèlement Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook, Fidèle Mauvaise Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Fidèle Mauvaise TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok, Fidèle Mauvaise Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de la promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit. Donc booster entreprise nayo. Vous avez une maison nayo. Vous avez une entreprise nayo. Vous avez une société nayo DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour na kosala, base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fidèle Mauvaise Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle Mauvaise Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, Olingi, maison à Kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, Olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidèle Mauvaise Production. Fidèle Mauvaise Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Mauvaise Production, c'est la réussite de votre business. tika nzamba pambola yo nzamba batela yo
bandeko na ngai ba pasteur s'il vous plaît bolanda film oyo na bokebi nyonso ba pratique oyo nde tozoboya na mboka oyo toyebi ke toza pays laïque mais tozosenga na bino ba pasteur pardon botika ba pratique oyo. Est-ce que oyo napesa bino bozosalela yango pasteur mpo na mayo amelaki mpo na tradition akokufa lobi na pongi na ye eloko moko te ekomela ye salaka mpe napesaki yo mpe wili napesaki yo salela yango mpe nyonso ekokoma malamu. Merci pasteur, merci. Bote offrande boyaki nango bote offrande bote offrande awa wena ndako ya Nzambe bote offrande yotika bonate offrande pasteur nyonso na nango yango oyo yaka sa na era oyo nyonso yango yango wana tiango wana tiana mesa tango wana Nzambe apambola yo kende epai na yo soki ezali mpo na yo te nakondima bafranda basami sans frate papa Nzambe akopambola yo apambola mpe bino fukama na bondela mpo na yo pasteur ayebisi mondima alobi soki ezalaki mpo na yo te na ofrande ya mbongo mokebo na kondima yango te yayazwa eloko oyo oyo eza pouvoir papa na ngai asalelaka mpo na bapoison ezali na puissance makasi na kati na yango esekwisaka meme bato nazonga epa papa na ngai mela lobi akokufa na pongi mwana tanganga memeli ye mafuta ya pouvoir est-ce que akobika to akobika te nazali nalingaka yo naza posa na perdre yo te adolisa nga mpe nalingaka yo nazolela ndenge nini nakotika yo nazokoka te nayebi te bakoko badeside soki nakufi mibatela soki nakei kanisaka ngai eloko moko te kokomela yo naza mwana ya papa na ngai naza na pouvoir na kati na ngai nalingi yo mpe bakoko bayokaka ngai tikeke banzambe na yo na oyo ya ngai basa eloko moko nasepeli soki banzambe ayoki mongongo na yo eke nazokomi na bomoi lobi eleki nakobala yo nakoprometre yo soki oyo opesi ngai epesi nga bomoi na prometre yo première partie ya film na biso esuki awa Gédéon fils unique ya mama na ye mwana mobali oyo aza na bapromese ebele mwana mobali oyo na kati na ye barealité eza ebele tomonaki na début ya film ndenge awutaki film oyo ebombi makambo ebele bandeko na ngai première partie esuki awa bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube na bino Fidèle du Mauvais TV mpo na kolanda film oyo na bokebi nyonso mpe na intégralité tolanda deuxième partie na yango lobi toyeba est-ce que Gédéon akokufa to akokufa te